La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour bandeko nanga nzoto malili nautikila bino tolanda iloko nini oyelekaki avant mwana ya JB akata motema bandeko ba mama to negligeaka te ba makambo o bana bayebisaka biso video o bozomona wana ezali esika oyo Océane Piana akufaki alors makambo eza ebele makasi donc après video oyo bokolanda explication ndenge mama na Océane alobaki eloko nini oye komelaki bango avant Océane akufa donc 3 jours avant akufa eloko nini oye amonaki bandeko nanga ba parents oza parents koleka video ote partager video ona bandeko mususu oza parents oza papa oza mama vraiment na bondeli yo ndeko nanga koleka video ote partager vidéo o na bandeko mususu donc partager yango penza na bandeko ebele boyeba eloko nini o ekomelaki Océane avant akufa eza na ba mama ebele ba parents ebele na milongoli te na tie na kati oyo to négligeaka vraiment bandoto ya bana oyo to négligeaka vraiment babiloko ekomelaka bana mwana koloba no mama ekana vandika bo eloko nanga mobwe na linga mingi nazomona ngo te mama eloko bo ebungi na ndako ata soki elamba ya mwana ebungi na singa il faut koluka koyeba elamba wana ebungi ndenge nini po monda lelo makambo ya mabe ekoma ebele monda lelo makambo ya mabe ekoma ebele bandeko nanga o bozomona eza place o bayaki kozwela ebembe ya Océane de place bamona kinzoto na ye nde bomoni batie ba gerbe de fleurs alors bayaki wana kotala esika wapi oyo Océane Piana akataki molimo na ye ka ndenge zaka na bapea libande zaka esika o mutakufeli e place wana babanda ko ya toujours kotiaka yango ba fleurs donc mutako leka na ye aye aptie na ye fleur place wana ezalaka nango bongo esalinga nzoto pasi koyoka histoire oyo avant Océane akufa makambo elekaki en tout cas esalinga nzoto pasi bandeko nanga esalinga nzoto nayoki motema pasi nzoto pasi te mena yoki vraiment motema pasi ba mama tozaka wana pona bana to telemaka pona bana to telemaka na mabondeli surtout lelo nde baoloba jiba lekisi ye jiba salibwe soki mama na ye to ye moko bazaki makasi na mabondeli eske balingaki balekisa ye ka nde bozolobaka liwango eza ya normalité yango il faut to telemaka na mabondeli bandeko bolobaka liwa bomoni ndeko musupe ye wana aye atie fleur na ye de place etikalika place ba camarades na ye bana classe famille babanda ko ya kotiaka ba fleur
bande ko ebele na internet tozoloba kaka baleye ane ya sika solo ya sika na gavke papa na matali fertilité masculine agrandissement des troisième jambe ki mobali esalaka te pe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpona baproblème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavcare mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavcare baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavcare kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavcare ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na gavcare okosepela jiba lekisi ye jiba mena kotikela bino bolanda histoire très bien avant Océane kufa azoki soma mbongo moko o papa na ye atindelaki bandeko tambola na mokili omona makambo tambola na mokili omona makambo ebimi ebele jusqu'à présent voiture oyo etuti Océane nanu emonani te bayebi te voiture wana ezalaki ya monda molili voiture wana est-ce que eza pena voiture kaka bopo toyebi baramusu esalemaka boye mona mutuka euti nango na monde moka mabe bapreparaki deja mutuka wana ye kaka pan esali mission na bango bakei tomonaka bamakambo wana elekaka. Alors na kaya Océane ezokamusa bato bakamera emoni eloko te place yango mpe ezalaka molili donc ezolekela pe ezokamusa bato na miniti o mama ya Océane azolela bayibi ye mwana na otikela bino bolanda explication claire ndenge mama na Océane azolela ke bayibi ye mwana bolanda bayibi ye mwana na ndenge nini bokoyoka explication epa na ye moko ako expliquer na lolenge nini bayibi ye mwana po toze ebele tozo comprendre te me bokolanda explication ye moko akoloba na bino bayibi ye mwana lolenge nini eza pasi la famille tobanga nzambe ya mokili eza kaka banga lala sambela la mukacha mabolongo na se kota mabondeli pe banga mokili eza banga ya tokomi ko banga mokili oyo makambo ya mabe ekomi ebele makambo ya mabe ebele tozo banga mokili Océane atikaki biso mwana ya jibe ya mwasi na âge ya 27 ans wana bomona ba collègue na ye bomona ba famille bomona bana classe mama na ye do bango nyonso bayaki wana batala esika likambango elekelaki do place ngo babando yaka kotala kango na miniti o mwana za awa te mwana za deja na ndako malili eza pasi ayaki na salle de sport abimi na salle de sport azokende kozwa bus Océane abandaki kokende kozwa bis eza na bato musu baye koloba jibe penza jibaza mabe asombela mwana mutuka te mwana tala soki liwezo lando atoza na mutuka bino bokasa liwezo mwana na poza na mutuka te eza bongo te ata soka zaki na mutuka liwa soki ezolandao kaka bandeko nanga to s'abonner bienvenue dans notre chaîne Kande Tolobaka bienvenue dans notre chaîne. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne abonnez-vous, commentez, likez, partagez d'autant que vous s'abonner en tout cas partagez na ba Facebook, partagez na ba WhatsApp,
partager na ba messenger meka ko partager partout lisolo oyo bandeko nyonso balanda yango eza pasi pe mawa eza likambo moko o epesi biso pasi alors bandeko bolandaka biso meka ko partager partout to landa na bandeko na biso nde bazoloba après wana tokotiela bino bolanda mama na Océane bolanda ndenge likambo esalemaki bolanda eloko nini o elekaki 3 jours avant Océane à kata motema ndeko s'abonner activer cloche à notification ndeko koti awa emele biso vidéo et puis partager les biso nzamba lola ako pambola yo wana bomona bata BCBG ka ndenge zalaka ba fano balingaka na bango papa na biso jibe mpiana donc kaka ndenge ezalaka alors tolanda natikeli bino tolanda après tozonga sima ba video eze belé ya kolanda bolanda ti na place o balobeli nini o Océane amonaki avant akufa ça c'était place ba tutie na place à connaître accident na salle les a musika te kaka permanent donc de toloba salle yango moni salle yango siko moni soko yeboya na balu kaka tout droit boy passage yango donc na bandeli pona bomona bien salle yango yo porte à sortie à salle yango wana donc abimi boya yeboye ayeboye awa akati ici pour normalement fallait azwa bis na ngambo kuna po azonga donc akatisaki awa donc osomona akatisaki awa passage piéton oyo ememi mwana biso yango oyo arrêt de bus kuna liboso voilà dato tunande kona biso c'est long donc oui parce que fait la qui m'a pas bus 22h d'accord imbécile ya mutu wana na mutu kana ya utaki kuna atuti moi na biso atuti moi na biso partir à passage piéton awa abwaki na ngambu kuna place dana katisa po mona tango atuti abwaki eti na ngambu awa bisika ba gerbe de fleurs ezali donc awa nde ezali pena lié oyo mwana biso mpiana ya kokufela awa ande place to ya kozwa ye yango lelo tosanganaki tosali mwa marche toye kotika ba gerbe de fleurs awa donc place yango yo donc ya awa eza lokola cimetière na ye yango donc ezope epesi pasi eza pena pasi donc il fallait katsa traverser awa po akende na arrêt de bus eza wana fallait que nous bis na arrêt wana comme ayebaki daka business daki à l'heure fallait ki mambangu akende kozwa bis bon malheureusement esali ke batuti akweli awa donc awa eza lokola cimetière na ye donc comme coutumier na France donc chaque année famille bandoko ya kota ba fleur awa donc soki famille za makasi et kotika la place moko éternel bandoko kota ba fleur awa chaque année ba kota ba fleur awa na France système oyo ezalaka partout au monde na autoroute bato ba kota ba fleur neti ndeko na biso mwasi ya ko déposer sous fleur donc c'est ça quoi donc eza pena pasi donc ça moi ça tiki fleur ça moi prière na ye donc famille da tika ba fleur donc eza pena pasi makasi tout ça na vers Saint-Denis donc osomona donc passage piéton yango yo ti kuna place à gym Jomboma sozo se rappeler bien Jomboma place to yaka ko na yaka kolanda yo pona matanga ya mwana biso akufa kawana eza en face on a mêlé kota mêlé eza en face car ça la gym eza peka en face donc à chaque fois kongola ko leka place oyo soka komi na passage piéton oyo il faut raisonner à kanisa ke non moi na biso ya jibe mpia na kufelaka awa
donc ba fleur yango yo quoi donc eza pena passe na moni pe Blaise Kenda zali awa Blaise Kenda zali danger Blaise Kenda na moni pe no tika JBT kokoto eza loin donc très difficile donc voilà surtout ndenge na ndenge baliwela nani boye na famille wenge penza ya pasi est-ce que siko moko la jibe ya ndenge ni bon tout le monde est noté aza papa réalité ko biso to papa biologique te to fait donc bon jusqu'au papa biologique ensuite ko le biso ah oui hein voilà ça va c'est allez ouais donc maman yona simbi fleur wana mais moya ko biso na coutume na biso ba moya to tourner ba question ezati alors baba yamba mama ye wana aza pena na pasi emo ndeli kitoko pepele oyeti loin na moni bolingo pena olakisi ah obligé na sepeli comme na présence na yo obligé tala en tout cas na éviter ce qui moi ni lobe ko zala bato botapote mpona bakata live te quoi ben lilobe eza te mpo ezaka voilà le monde est décidé ainsi on n'a pas le choix de se courber là liloba loba bon ekozala sinon rien naturel moto moko azali benga aza te tout le monde va passer ezalaki air na ye akei voilà ouais bouto landa wana wilo bamba bon na ebité message ne kozana ngo pona bana wenge tellement liwa on dirait linge tika bango te liwa on dirait to perda pe bato belé ben c'est chanzani courage kaka ils a pas c'est arrivé hein JB et ça voilà tout l'ensemble là bango c'est maintenant on est pas dans les amis. Nasali sacrifice n'a expliqué bino. Nasali sacrifice en tout cas. Tout d'abord on a nous. Et ça amour nanga envers Bana Wenge parce que je fais partie de Wenge Musica dans l'ensemble quoi. Tout ça Bana Wenge Musica, Banda Pena Tongo, na Dibamboma, Bande Konangai, Bapasa Kusangila, Nde Konanga Jidel, Nde Konangai Christian Mwepu, Alain Mwepu. Donc Ali Mbonda, donc tout ça pena Fulu King animateur ya Wenge tango pena Wenge bandaki tango to banako kende pena Wenge na tongo donc nazaki na choite il faut pena na mona na ya yango na ye na committee awa fallait pena filmele bino na lakisa bino eloko ngo ndenge ni lekelaki oyaki to komaki to salaki mwa marche banda kuna bando nanga wana bosu explication wana botali bomoni mama na Océane asimbaki pe fleur na ye aye kotika epai wapi omona na ye akataki motema kaka ndenge boyoki explication bato balobi ke kokufa eza nango naturel eza nango kaka liwa eye me bato bazoloba bato baye pe na ba makambu na bango ba o bayebi makambu baye pe koloba na ndenge na bango wana eza kaka pasi pe mawa alors bande kunanga na otikela bino tolanda sikoyo eloko nini o ekomelaki Océane Piana 3 jours avant Océane atika biso
Avant Océane atika biso eloko nini o ekomelaki ye 3 jours avant. Comme ça Rolanda explication claire ya nenge mama na bango abande kolela ke bayibi ye mwana na ye ya kimukolo. Bo comprendre ke nani ayibi ye mwana eloko nini esali ke mwana atika biso. Yango bomoni ne bandeli na ngai na bande ko yebisa bino déjà ke ba parents to négligeara te ba makamusu to monaka. To négligeara bandoto te, to négligeara ba makamusu te. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzamba koya liboso na yo alotisio ndoto likambo moko. Ngana sina mona ndeko moka kufela ndeko na ye wana baboma ki ye koboma me ndeko wana alotaka kaka aotambola na ndeko na ye o aboma ye aotambola pena kamaradi ya ndeko na ye wana kombo na ye deja ebandaka deja ko signifie mutu moko mabe alotaka baotambola bango 3 aye barate analotaka to otambola biso 3 na ndeko nanga o akufa ndeni timu ko mususu ndeko na akufa ye ko yebisa ye na lotisaka o to mbola biso 3 po muto asalanga mabe ye wana pembeni na yo muto abomanga ye wana pembeni na yo yango mona lotisaka oka ye doza ba kombo mususu il faut to comprendre ka signification nango eza ba biloko mususu olota bwemba moko po biso manso tozaka olotika ndoto vandi na opoza lesoko oloti ndoto telema na mabondeli oloti ndoto mwana yebisho ka bungisi eloko sute eloko lokwa elamba eloko lokwa elamba eloko lokwa basu eloko lokwa soko moni mutu abungisi o sengle o nini telema na mabondeli obungisi elamba na ezo mona na to ebesi kete kota mabondeli oyeba eloko na yo ekei wapi banda kobondela kende kobotola omonya yango te me banda kobotola banda kobondela kobotola yango na ba place nyoso o ya mabeba memi yango alors na utikela bino bolanda eloko nini o Océane piana amonaki 3 jours avant akufa eza pasi bande koboti kokota jibe na makambu o jibe mutatindela ki mbongo tangu jiba tindela ki mbongo nde mutu wana oya kotika mbongo ayibaki elamba eske na moya lelo batinda asu mbongo batini mbongo pa mutu kende kotikela mutu no na moya lelo ba agence ebima ebele ba transfert ebima ebele jibe so zaki na posa otiki kotindela mwana mbongo alinga pesa mbongo kende kotikela pa mutu ake kotindela mwana no totika babilo mususu eza kitoko te alors bande konanga na otikela bino tolanda histoire oyo esali penza batu kobange histoire oyo ningisi pena banzoto ya batu esali batu bien te Océane une grande fille asi akoli na âge ya 27 ans akende ka boatika biso eza vraiment bien te eza vraiment pasi na motema alors bande konanga kande na ebisaki bino so eza mbala liboso koti na chaîne na biso en tout cas zwa tana ya ko s'abonner Zoatano ya kusabone, zala motema malamu ya kusabone, abonnez-vous, au commenter, au partager, surtout likambu na partage bandeko nanga. Makambu monsieur eza tant to lo belango to senga penza bo partager ezo maximum abatu ba comprendre problème ango eza nini. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez les biso partout na Facebook, na WhatsApp, na Messenger, partagez les biso vraiment partout nzambalola ako pambola bino. Alors sans plus tarder na otiki la bino tolanda likambu yango ya pasi, likambu yango ya somo, likambu yango oyo penza ekamusi batu, oyo penza esali kitoko te na minoko tope na mato ya batu. Molimo ya Océane piana epema na kimia. Jusqu'à présent tozo continuer kolobaka ka courage na maman Océane. Tozo continuer pena kwa kokodon kolobaneka ba courage po sans courage ma wa plein toujours continuer pe kotia na mabondeli po sans nzambe ezaka kapasi bande konanga soki nzamba telemite na likambo yo ezaka kapasi d'autant toujours bondela po na ye to continuer pe kotika ye toujours na maboko ya nzambe kaka ndenge ezalaka. Alors la famille sans plus tarder na tikeli bino tolan nga na sala na nga promotion na nga na ndenga poto na lingi na nga ate mais yo yako yebisa batu ka leçon ya mwana tango kendaki na nda parce que biso to yebaki teke Roger Ngando kendaki na ndaku ya Océane
mutu aye koinforme biso yango ezali Mosaka. Mosaka yebisi Roger Ngandu ke yo kendaki na ndaku ya Océane kopesa ye mbongo enveloppe. Enveloppe oyo jiba tindaki yo na yango okendaki kopesa Océane. Et Océane tango yo kei Océane e ko remarquer que kaleso na ye na toilette e bungi. Océane abengi mama na ye ayebisi mama na ye ke mama papa tindaki nani awa nani Roger Ngandu, mais maman bizarrement je ne retrouve pas un de mes slips. Maman na ye sikoyo agardaki yango babeti na bango yango karame nzoka kaleson wana les jours après ekokute vie ya mwana na biso ya mwasi. Pe bandeko pona bo comprendre ke makambo mama nani mwana lobaki tangu ba audio oyo Marlène Kasanda abimisaki mama ya Océane tangu azosola na Marlène boko oyoka ba audio wana siko bomona ke ngana bandeko mituna mama prophétesse pourquoi koyeko yebisa biso ke bayibi yo mwana mo wana ya ke bayibi yo mwana okobimisa yango pourquoi mama na Océane. Maman da Océane azalaki déjà au courant. Océane avant kufa yebisaka ke bayibaki ye kaleson. Bandeko ngana bino toyebaki te Mosaka muto ayebi biso matière ya bio. Ke bayibaki ye kaleson. Mama ya Océane mwana na kufi tanga zosola na Marlène Kasanda alobi bayibinga mwana. Eloko nini esalaki ke mama binisa kombo mo wana ke bayibi ye mwana. Est-ce que ça que parce que maman tellement que sa fille l'avait déjà prévenu que maman bayibi nga kaleson. Et maman yebi ke kaleson ça eloko moko intime ya mutu. Tangu bayibi yango ne maman mbala moko asalaki 1 + 1 bayibi kaleson lelo ya bayibi kaleson ya mwana nanga. Quelques jours passés enveloppe bayelaki mwana ya kaki ya mobondo. Quelques jours passés, moi nanga ya kufi batuti ye na nini ti lelo bato batuti ye porté disparu bazo mona na te. Maman ya Océane ya kangisi dossier ensemble. Mbala maman Océane lobi bayibi ye mwana parce que elle savait déjà que bayiba ki kaleso ya mwana na ye et pas Roger Ngandu oyo jiba tinda ki na enveloppe. Est-ce que bozo comprendre? Na ebiti se bozo comprendre makambo na zoloba. Parce que quand la bande koloba on bande kwa émission na sala ki liboso na benga bime. Comment maman ya Océane peut accuser directement JB comme ça que bayibi mo parce que tant que bayibi mo na aso ko accuser ba mon papa et moi na ye. C'est clair que ça ko accuser mbala mon papa et moi na ye. Futur RDC TV. C'est clairement mon vieux le Congo aka Congo le goût de ça. Asa ko accuser mbala mon papa et moi na ye parce que papa et moi na ye atinda ki mutu na enveloppe ya mbongo likolo nango. Bapesi basala ki lokola échange bapesi mwana enveloppe bango na retour bayibi kaleson ya mwana mutu affaire biso parce que Roger Ngandu te mutu ayebisi biso yango mutu ayebisi biso yango comme basana ba guerre ya ba mabonza ezali ndeko na biso Blanchard Mosaka oyo aza na Amérique oyo akimaki na Amérique yende mutaza ko informer biso ke Roger Ngandu ayibaki kaleso mwana mama ya mwana wana bengaki Blanchard Mosaka na Amérique ke Blanchard mutu na yo ayaki na ndaku ya mwana papa na ya tindelaki mwana enveloppe mais bizarrement mutu na yo akiko yiba kaleso ya mwana lobike bayibi kaleso na moko atandaki ngo bika nde ba appartement poto ezala douche na yo toilette na yo ce mutu aye peut-être Roger Ngandu essaie que je vais me soulager. Il pas lobby, c'est notre tonton, on le connaît, il est toujours avec notre papa. Ok, tonton, les toilettes c'est là-bas. Toilettes, tu vois, dans des places où Océane a soukolaka. Toilettes, tu vois, dans des places où Océane a soukolaka. Tu vois, tu t'en as bakaleson wapi. Tu t'en as bakaleson wapi, bande, tu soukoli na poto. Na toilette, tu t'en as rango li bandatin. Ah, on a poto, tu t'en as rango li bandatin. Tu t'en as rango na toilette, si je me trompe pas. Ou bien, ça kanga na sala rango. Totandara na ba toilette na surtout so za na toilette moko mutu no so akoya na ndaku na yo akomona kaleson na yo na toilette. Ah oui. Yoka kuno Mosaka akosaki. Yaya Mosaka akosaki tengana, je ne crois pas.
mosaka aza mwana ndako totandaka bakaleso na toilette na salle de bain sikoyo est-ce que ntango Roger Ngando akotaki na toilette ya mwana ntango akendaki kose soulager amonaki kaleso ya mwana Roger Ngando azwi yango mpona accomplir mission oyo batindaki ye bozo comprendre bandeko mama ya mwana bayibinga mwana parce que mama ya mwana elle était déjà au courant que bayibaki kaleso ya mwana na ye et pas muto yo papa ya mwana na ye atindaki na ndako bandeko na ngai maman wana tanga lobetu bandeko comprendre te moi j'avais pas compris na lobela ke nga ndenge nini yo ko accuser yo mo za prophétesse mais maman elle aura liboso lobaki et pas Marlène bayibinga mwana parce que maman elle était au courant que bayibaki kaleson bandeko na kaleson na bakosa elango makambo ebele on connaît comment ça se passe bako boire que l'homme est maladie surtout sur on appelle la vie à prière makasi te bako travailler pe kaka kaleson parce que Roger Ngando kozwa kaleson wana bandeko ezaka lokola ke ye moko déjà mokolo mwana simbi yango déjà bon na ekebo partager. Parce que ce n'est pas moi qui a dit, biso to yeba kite bandeko. Nanga na bino. On ne savait même pas que Roger Ngando akendaki na ndaku. Ya océan ava océan akufa. Bino nanga to tikala kozala au courant. Ya makambu wana te to découvrir yango envers Mosaka. C'est Mosaka qui vient nous informer une information. Oh, ngana bino to zala ki nango au courant te. On ne savait pas ça. Biso to monika ke ba tuti mwana. Likolo nango ndeko na biso Roger Ngando nous avait déjà préparé que pour la tola kisango vieux Tarzan que vieux Tarzan alingaka tshela jibe poison comme vieux Tarzan comme il a kobeta na poto pour la tola bake yende mutu basimbisi jibe touche oyo pour na jiba beta concerté mais là si on voit bien tout le monde que vieux Tarzan ça na makambo yote. Mosaka sali ba vidéo bomona ngote ba vidéo Mosaka ezali bandeko bele ba tchango déjà na ba chaîne bokende na ba chaîne même ata kende até pas des shows de na boyoka yango Mosaka zo loba ke botika ko bundisa nga spirituellement nga na likamu na binote moi je refais ma vie bo senti que Mosaka zo linga loba vérité mais moya loba bandeko sinon tu vas comprendre que bino bosala kindo ke makasi boye moya lobezate Mosaka za ko se retenir tellement que Mosaka moni que papa chéri azotinda nani Ngando to Ngando a ko attaquer parce que Mosaka tanga zo mona que Roger Ngando za ko attaquer Mosaka pona ye ezaka ka papa chéri mutazotinda parce que c'est quand même clair parce que papa chéri ayebisi Mosaka que non ndeza wana ayebisi nani que non oko attaquer kunani te tika Mosaka. Bandeko nanga totala makambo ndenge ezokende déjà bien te ezaka koto balobi totika molimo ya océan epe manakimia kufa eza naturel kufa nzambe ndaki elango soki lelo balobi ke mutu moko batindaki ayaki azwaki soki kaleso na ye akendaki nango nde yango nde bomi ye nzambe nde ayebi soki pe eza nango mutu wana te eza kaka kufa kaka ye nango naturel nzambe pe ayebi soki eza faute ya océan abandaki kowelela nde tinga namoni ke abandaki kowelela akende kozwa bus po air déjà ekomaki na suka donc bus wana océan abandaki kowela ke kozwa yango nde ezalaki bisi ya suka po ba clôturer yango bomoni abandai ko kima mbangu po ke akende ko welela kozwa bis esika ngo bomoni ndenge zaki molili liwa eye nzamba lola azwa lokumu totika kopesa papa chéri pasi po aza deja na pasi bande ko na yaki ko partager na bino likambo ya liwa ya océan na yaki penza ko lakisa bino eloko nini oyo ezoleka na réseaux sociaux alors bande ko bolingaka biso bande ko vraiment bolandaka Ursule alors abonnez-vous commentez, likez, partagez biso partout, partagez na ba Facebook, na ba WhatsApp, na Messenger, message o ekomela ba ndeko ebele. Ndeko okoti na chaîne na biso nzamba lola pambola yo. En tout cas tango zo s'abonner, activez biso cloche de notification pour que mbala sima olanda eloko nini o ekoleka
awa na chaîne na biso ngana bino tokutani mbala ya sima soki Yesu Masiya azongi te. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.